IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Na dernier temps abandonné, au père de âme na yo. Hein? Alors, est-ce que la Bible oyo boza na yango na kati ya maboko na bino ba koma yango te ba koma li felote papa est-ce que tanga patu wana malamu ke non makamba li felotanga yango te na kati ya Bible na yo boza na ba Bible na maboko na maboko na bino bozo comprendre te. Est-ce que vous comprenez que le salaire du péché c'est la mort? Vous comprenez en côté? Nani aveugle bino ba pasteur, nani aveugle bino basali ya nzambe, nani aveugle bino basali na nzambe bozo salela mabumu na bino papa zotuna bomi ko salela na bino mabumu na bino. Boza so basala nzambe te boko masala ya mabumu na bino mbongo nde mbongo lingi mbongo lokoswa mbongo ba pasteur boko kota lifelo. Pourquoi bozo sala libumu na bino po boko kota lifelo? Pourquoi papa zo tuna so regretter boke ko choisir esika oyo bo se repentir esika ya na bino et ça lui fait l'ôter, bon c'est repenti. Pourquoi vous avez choisi Sika Oyo à cause de Biloko Mokili? Et ça na lola, et ça na li fait l'ôter, et Sika na bino ça na li fait l'ôter, et Sika na bino zali na lola. Zambe aza mo libolingo aza mawa. Notre Dieu, il est Dieu d'amour. Il est miséricordieux. Ato salakine makambuana. Ato koma kina ba niveau nini. Répands-toi. Muta kosa yote kendongo koti bo soko bimio kufi akosi yo. Répands-toi mon cher pasteur. Soko zana besoin aide. Tozana toko aider yo. Répands-toi. Pesa bo moino na nzambe. Nzamba oyamba yo. Ako yamba yo aza pre maboko fungwa mapo yamba yo. Boya azobenga bino boya Yesu azobelela batu boya yo pe mutu oyo okena lozana o égaré oloba no koma fatigué kosa ba comportement ba pasteur wa abandona na ko sambela olobi ba lekisi ndeko na ngai nzamba azobenga yo pe nzamba azobenga yo zonga okuta na ndeba ba pasteur amabe zonga. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement a changé te. Le Seigneur azobenga yo yaka katina ye. Esika masuwa ekotiola. Abisika masuwa ekotiola yako kota na masuwa. Tant oza tant za lokola Noé azobelela masuwa ezokende kalate. Boya tokota na masuwa tokende. Bien-aimé dans le Seigneur. Bisika bokei kotia makolo na bino. Boko sepela kaka lelo me lobi boko tiola eza lokola masuwa eza na kati ya mai mbonge eye edindi eza lokola masuwa eza na kati ya mai mbonge eye edindi. Titanic edindaka bande kotozoka se souvenir papa lobi Titanic edindaka ndenge nini Titanic edindaka ndenge nini l'air mbonge ekoya ekodinda l'air mbonge ekoya ekodinda. Bozwa exemple ya ba disciple bazalaki nanga yawe. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, la famille dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Kombo na Yesu ekumisama libena bela po ya zanzambe.
Yene mutoza maître ya temps pe maître ya circonstance. Ye oya permettre ki ngana leka na moment oyo na kota banda kuna bino pola ko transmettre ezali message na ye ezali ainsi dit l'Éternel tikete lokumu kyo masanjo les zonge pa na ye moko oya abongi na nkembo abongi na honneur abongi na gloire le roi de rois le seigneur de seigneurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, na ye lisusu nga Iser Linda na ye kopesa message de la part du Seigneur. Na lingi to bonde la to de recommander moment oyo na loboko nzambe. To bonde na kombo na Yesu. Éternel notre Dieu tout-puissant, kolo na bomo to peso merci. To peso merci na libota na nga oba olanda nga na moment oyo. Seigneur notre Dieu, to peso merci pour yo permettre que ngana leka pe bango ba fanda po ba yoko za message na yo. Tika kombo na ekumisa mamo santu na lola. Tika kombo na neto la le lion de la tribu de Juda. Tika kombo na neto la le seigneur des seigneurs. Maître to komisio. Obongi na kim. Moma oto pesi yango na loboko na yo. Zwa contrôle. Batela accompagné. Kamba du début jusqu'à la fin. Na kombo na Yesu. Nyonso ya yo te zwe sikate. Nyonso ya yo te regnete au nom de Jésus. Nyonso ba doute, nyonso incrédulité ezwe sikate. Seigneur notre Dieu, message yo. Kolo esimba mutu moko pe mosusu. Pambola o nyonso tu ako partager yango na kombo na Yesu. O nyonso tu ako yoka ko partager Seigneur na bonde leku. Le boko no yango ya e visiter mutu wana. Oya kozwa ko partager notre Dieu o kanisa ye na bana na ye o kanisa ye na libota na ye na kombo na Yesu masiande na bondeli na bi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur na pesi bino mbote na kombo na Yesu lisusu. Ba onyo sotu ba yambanga na ndaku na bango ba onyo sotu bozozwa ton ya kofanda ya kolanda message ya papa tika nzambe na lola akupambola bino tika nzambe na lola pe a localiser bino sika bozwami na kombo na Yesu abundela bino bitumba o bino bozokoka te au nom de Jésus ba onyo sotu ba partager papa na lola a localiser bino na kombo na Yesu. Bien-aimé, message à lelo ezali message eza pona ba pasteur eza pona basali na nzambe nyonso tu. Yo pe ozolanda ozano musali na nzambe te okutami na makambo oyo bien-aimé dans le Seigneur o renoncer o abandonner o lukelonga nzambe o pesa bomoye pa nzambe yenda zali nzela solo pe bomoye. Voilà, bien-aimé, tozoleka rapidement nzambe pambola biso tozoleka rapidement na ba message. Voilà, nazotanga déjà message. Papa lobi ba pasteur nyonso tu misu na bango eza na se baluli bozwi ya mokili baluli makambu nyonso tu ya mokili baluli bisengo ya mokili bayebi te ke biloko nyonso tu ekotiola bayebi te ke biloko oyo nyonso tu ekondinda nango bayebi yango te. Ba pasteur nyonso tu mutu na mutu akomi kozwa intérêt na ye. Mutu na mutu akomi kotala intérêt na ye, akomi koluka pona famille na ye, pona libumu na ye, pona oya ye kaka, oya bato etali ete. Intérêt bato etali ete. Ok, Bible ezoloba na biso boy. Na livre ya 1 Corinthiens, verset 10, chapitre 10 dans le verset 24. 1 Corinthiens bien-aimé, tozo bakaye na babiki tokoma ba verset biblique oyo ekosunga biso pona kosala méditation. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 24. Nathalie na communauté Bible le Bible que personne ne cherche son propre intérêt,
Mutu mon côté a luka intérêt na ye. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Mutu mon côté a luka intérêt na ye. Siko soki basali na nzambe bakomi koluka intérêt na bango libumu na bango, bango bazwa ba récupérer basomba, bazala bien. Et bongo ba peuple, et bongo population, et bongo bandimi o azozanga ta mselo wa kolia ya kolata. Et bongo bandeko oyo bazangi soki mutu mutakomi koluka intérêt na ye. Cher pasteur, alors, le Seigneur que chacun cherche celui d'autrui. Tomi bossa nanano, basana nzambe. Tomi bossa nanano. To sa net que toza ko exister sous te. To look intérêt ya ba âme et à la sauver. To look intérêt ya bisoté, to look intérêt bozuté ya mbongo te. Ya biloko mokilo te, ça lango vanité de vanité, mais to look intérêt que ba âme ya papa ils à la sauver. Basana nzambe. Papa lobi susu ke misu na bango eza na biloko ya mokili oyo. Eza na ba voiture ya mokili oyo. Misu basali na nzambe eza na ba voiture, eza na biloko ya mokili oyo. Misu na bango eza na elateli ya mokili oyo. Elateli ya pasteur bakoti na mode. Amone lamba oyo te kanga dadi alati. Amone lamba ote eza kitoko eza na mode zo renya zo alati pasteur okoti na mode olingi mode olingi mokili na biloko nango. Oh cher pasteur, wapi parole, wapi soumission, wapi simplicité, wapi obéissance, wapi humilité et disparaître au milieu ya ba pasteur. Alléluia. Elateli ya mokili oyo. Misu na bango eza na basapatu ya mokili oyo. Basapatu ba marque. Marque oyo efo na latango. Eloko oyo fo na latango. Basapatu. Papa azobenga biso na repentance. Tozotanga ngo na livre ya 1 Jean 2. 1 Jean, bien aimé, tout ça toujours na babi qui to koma verset biblique. Rosunga yo nanga ezaka ba pasteur te biso nyoso tuto wana kati. Donc yo o kutami na kati makambo yo. Bien aimé dans le Seigneur nous parle nous tous. Nous tous. Denga tini message pour na ba pasteur muta zo parle na yo o zo lando zu parle na yo pe. Ki ngai pe na se retrouver na loko moko tikana se retirer. Tikana ba na abandonner. Livre ya 1 Jean 2 verset 15 à 17, Bible le Binabisonine. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Cher pasteur, n'aimez point le monde. Ou ezaka juste rappel. Ezaka le Seigneur a rappelé biso que non, to linga mokilité, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce qui mutu alingi, pasteur yo lingi na monde, o lingi no biloko mokili, ba sapata mokili, ba voiture mokili, ebimate, soki kaka bimi foza nango. Ebimate, soki kaka loko bimi foza nango lingi yango, yeba ke l'amour de Dieu ezali sous likolo na yo te, a détourna ka misu na ye rapide. A détourna ka visage na ye. Et pas batu oyo balingi biloko mokili bazo courir derrière mode a détourna kamis na ye bien aimé papa pasteur na biso alobina 16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Cher pasteur, convoitise ya cher ezotinda yo apparaître, apparition eza nzambe te. Pour Seigneur Jésus-Christ atikala jamais quoi apparaître. Azaki ni beauté ni éclat. Atikali quoi apparaître te pour sepelisa mokili, pour attirer regard ya batu. Ce que yo ntake musana nzambe, le uzakulata pour attirer regard ya batu. Est-ce que ozolanda nani maître nini yo ozosalela?
cher pasteur. Ozolanda nani? Ok, papa Zaki, simple, humble. Azaki na ni beauté ni éclat. Pour attirer regard ya batu. Yozolata ba vos chaussures pour batu ba mona ko lati chaussures ya ceux qui ya kombo nini. Otlati kanga dadi lati biloko mode voilà ah pasteur na biso na mode pasteur na biso lataka pour tirer regard à batu. Voiture kitoko pasteur biso penanza apena ba voiture pour o bangisa batu. Après orgueil Jésus salini et lati. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. Yango Bible zo senga biso na Ephésiens 1 verset 18. Éliminer les yeux du cœur. To éliminer nos yeux du cœur. Miswe luli. Motema et convoiter et tindinga na pratiquer na sala oyo. Orgueil sko soko somi biloko na orgueil salini et latinzoto. Orgueil za nzambe ten. Soki yo vraiment zo sala nzamba solo orgueil e uteli wap. Ne lobelika zo ya pambo zo yo capacité mo sala nzamba solo bozo bi sentir orgueil. Orgueil zo bimakati na elo lendo. Et comme pour muta localiser yo to muta zoyo et comme soki to ki ndenge nini pasi pour muta zoyo. Soko moni azana mbongo to ko yamba ekutu te. Et so senga ke mutu na yebana, mutu na zana mbongo pour zo rendez-vous na yo pour OPC rendez-vous. Pasteur voilà, vous me dites le plus important, oh le Seigneur a tinda kibiso. Oh le Seigneur a tindi yo. Est-ce que c'est le plus important? Oh comme il a colla ce qui n'a ni na yebite. À cause de biloko mo kilo yo. À cause de biloko mo kilo yo. Oh comme na yo. Oh landi ce qui n'a ni na yebite. Orgueil latinzoto. Oh apparaître, ndo apparaître. Oh que bien solo banabiso si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Nyo soto nezoye papa pate. Yango zo senga bana nzambe to za la discernement. To tika no ba pour, to tika nano nani o fanatisme. To abando tika to za na temps suka bien aimé sauver âme na yo. Talam asal na nzambe o yo za ko entourne o yo zo landa. Ce qu'on m'a dit, on a des critères. Babito, on a des fruits na bango. Cause la fanatique, qu'on défend la capacité. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est mauvais. Tant les âmes à l'âme, qu'on défendre pasteur, pour mon colonne, qu'on soutouka. Oko soutouka. Défendre l'évangélisation. Défendre malobanzambi. Défendre les ajustes, qu'on défendre parce que la fanatique a moutouté. Nata oyo. Cause la fanatique a moutouté. Ni anga le quoi nazo leka, cause nous fanatique n'angate, je vous en supplie. Cause à la fanatique qui n'a pas mais à la fanatique à le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est lui qui sauve, c'est lui qui donne la vie. Mouta na place à côté yote, ngana na place à côté yote, Moussa na nzambe moka na place à côté yote, mais à la fanatique à Jésus. Zala défendre la parole de la vérité. Ya onde ko sauver yo. Cause à nos fanatiques à mutute, cause à nos fanatiques à mutute. Mais vient du monde. Ba convoitise wana nyo surtout orgueil, la chair au sepeli, ça la chair mis na we moni au luli au sepeli. Eza et makambo monde. Ça vient du monde. Et le monde passe, verset 17. Et le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cher pasteur, est-ce que tu as ça la volonté ensemble? Est-ce que vous avez vraiment mission na yo? Oyo nzamba pesa ki yo. To okomi na yo libanda. To okomi na yo kotepa tepa. To okomi na yo na ebite pasteur, cher pasteur. To komi wapi? To komi na niveau nini? To komi na niveau nini papa? To komi na niveau nini? Basana nzambe. To komi wapi? To sokende wapi? To sokende wapi? Basana nzambe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme on attend un discernement. Discerner les choses. To discerner les choses à malam père mabe. Bible zolo banabiso. Na 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 20. Que chacun demeure dans le temps où il était lorsqu'il a été appelé.
ba pasteur lenzamba benga kibino bozaki na ita nini lelo sikoyo bokomi na ita nini est-ce que bosaka na fidélité wana est-ce que bosaka na amour wana est-ce que bosaka na ba poste na bino fidélité to bo tepi to bo bimi to bo bouger oh te bible solo bana biso awa que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Est-ce que tozaka fidèle, toza digne kaka toujours, to ozaka na ita wana to changea na yo, soko changea mon cher pasteur, mon cher famille o bazola nanga na tango yo zonga na makolo ya papa, zonga na makolo azo benga yo zonga. Alléluia. Tozo continuer message alobi. Biloko ya mokili oyo ekopesa bino accepter bokota bokonzi ya likolo. Abi biloko ya mokili ekopesa biso accepter tokota na bokonzi ya likolo. Ekopesa bokonzi ya likolo te. Biloko ya mokili ekopesa na biso ekokimema biso nulle part. Ekopesa biso bokonzi ya likolo te. Yango azoloba que répentez-vous, le serviteur de Dieu. Répentez-vous. Boza koyeba na makomi. Bozo abi boza koyeba na makomi. Na komi bengama bazali banzambe bozo bengama ke bozo yeba ke bozo bengama bazali basali na nzambe moto ya lifelo ezali ozo loba ke naza mwana nzambe naza mosali na nzambe mais yeba ke moto ya lifelo ezali moto ezali ya lifelo. Moto ezali ya lifelo. Répentez-vous. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Tika nzela ya mabe. Basai na nzambe to tika nzela wana ya mabe to détourner to bungi nzela. Abandonner nzela ya mabe. Yesu azoya. Kofuta mutu na misala na ye. Musala na weza nini na minute oyo cher pasteur. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Wape siko bandaki wape siko zali. Obandaki malamu. Obandaki malamu avec le Seigneur dans la crainte, dans l'obéissance, dans la simplicité. Là, obungi nzela musana nzam. Alobi, kopesa moto na misala na ye. Mufuti malamu azo ya. Kopesa mutu na misala na ye. Musala no na minute eza nini? Eta na yo na minute eza nini? Est-ce que vous êtes toujours fidèle to comme infidèle? Cher pasteur to zonga na nzela. Misala na yo eza nini? Répands-toi. Ba pasteur. Misu na bango eza na ba excusez, pardon. Na ba mbongo. Na ba mbongo. Misu na bango eza na ba mbongo. Misu na bango eza na mbongo. Esprit ya mammon et séduire ba pasteur. Misu ba pasteur comme na mbongo. Bien aimé, na pesa bino ba point. Papa lobi na biso to kende partout dans le monde. Toute évangélisation, tout ça lango gratuit, tout suis gratuit, tout pesa nini gratuit. Et bon siko suki nga na bondeli po na yo. Na komi koyebisa yo pesa action de grâce. Est-ce que wana eza gratuit? Non, eza gratuit comme na sengyo mbongo. Na sengyo mbongo. Action de grâce va pesa ndenge nini. Omoni ke le Seigneur yo moko, le Seigneur a saleli yo. Omoni ke nzambe nazaki na maladi nzamba biki singa. Na banda ko zanga nzamba pambolinga. Conscience na yo moko foi sale sali alobi ke non na ngai pe retour na nga na moni ke non na sale loko boy pona nzambe na somba mai ona ke otika na église na somba mai ona pesa mosala na nzamba mela wane komi yo moko mais soki omoni mosala na nzambe akomi ko belela abondeli pona yo asengi action de grâce bien aimé ça na discernement
zala na discernement. Zala na discernement. Zala na discernement. Ba pasteur ba détourna na ba komi na bango, ba lingi mbongo, esprit ya maman et séduit bango. A papa so senga ba pasteur repentance. Repentance butu na mo ezo be la repentance. Bozo sala sembla na misu ya batu. Papa lobi to bozo sala sembla na misu ya batu, mais boko sala sembla te na misu na ngai yawe Nzambe. Tokosa na biso batu, mais tokosa Nzambe te. Nani okosa Nzambe? Nani? Abi me bozo sala sembla te. Bozo sala sembla te na misu na ngai yawe Nzambe. Bozo sala sembla na misu ya batu po batu baza na misu ya ko mona bino te. Baza kaka na misu oyo ngai yawe Nzambe na kela bango. Yango moye ba mona oyo eza spirituellement eza te. Lokola bayebi bongo yango bakomi kokosa biso. Soki nga na fongoli bango misu te, donc moye ba mona eza te. Bozo kosa batu, bozo kosa ngai yawe Nzambe te. Bozo kosa mokonzi na bakonzi te. Bozo kosa le roi des rois te. Ayebi misala na bino, ayebi ba œuvre na bino, ayebi ba signe na bino, ayebi bilembo na bino. Repentez-vous. Ba signe na bino bozwa wana ayebi yango bien. Ayebi bilembo na bino, ayebi yango bien, bobomba mais nulle part. Botika misala mabe, cher pasteur, botika misala mabe. Botika kindoki, botika Roche-Croix, botika bo abandonner ki Roche-Croix. Batika botika bakotika botika. Abi botika. Ba Rose-Croix botika, ba Roche-Croix botika, Rose-Croix, ba Rose-Croix botika. Yango botika yango. Botika nyoso tu oyo eza ya mabe. Botika ivrognerie. Botika kosala sembla na misu ya batu. Bakobeta mafimbu na Nzambe ekokita. Soki otourne mu Congo epai ya Nzambe. Otourne mu Congo epai Nzambe otali na se ya moi oyo Nzambe akotourne akokoma mutu ya kanda pona yo. Soki yo zaki na nzela Nzambe otourne okomi na nzela mususu otourne no mpesi mu Congo na nzela Nzambe otourne na regard le Seigneur akotourne kanda na ye vers yo, cher pasteur. Fimbu ya Nzambe moto akokoka yango te. Fimbu ya Nzambe moto akokoka yango aza te. Akokoka te. Pourquoi? Yo pasteur ozo sala musala po okende kokweisama na lifelo. Papa soki azoloba bazolela pasi ane place wana eza place apasi. Papa na ngai pasteur na ngai likola sapato likola voiture likola ndako memo pa na lifelo amne kende ko zika nango. En plus il est plus grave. Okende yo mote oyebi ke continue na mode no zo linga pe ba am mususu wana ba am yo zo kambe kende nango na lifelo. Cher pasteur, kende no ka yo moko tika ba ama batu libérer batu ngani. Yebisa batu yo so changer na yo nzela magaza difficile ko kana oloba te. Abandonner tika ba ama batu te zala libre. Okangi batu na kati église na okangi batu na internet. Ba yo kaka yo nzo no za no suya Nzambe te so détourna.
après le mundima kokufa komi ko réclamer yo muto liboso komi ko réclamer ya zaki ya yo alobi pourquoi ozo salela musala po okende na ko bwaka mana lifelo pourquoi ozo sala musala o ko memo na lifelo pourquoi po okende ko kweya na lilita est-ce que eza esika na yo pasteur est-ce que lilita eza esika na yo pourquoi ozo kende ko sala misala po okende ko bwakama na moto pourquoi ozo kende ko sala musala bwakama pour que ko bwakama na moto cher pasteur tant est commis Yesu Christo atikeli bino dernière chance. Le Seigneur tindinga na bino que atikeli bino dernière chance. Yako se repentir. Batu bazoloba. Nzala eleki. Ba raison. Batu bazoloba. Naza na mbongo te. Nakosala musala oyo ya nini. Yo abi na sala msala oya nini ebongo mokeli ebongo nzambe oyo apesa bino musala wana est-ce que aza incapable azotuna biso lelo tozo pesa raison bongo ezate naza na passe na souffrance nazozwa bénédiction te azopambola ngai te abi bongo ye o apesio musala wana est-ce que c'est incapable pour à pouvoir pour na yo mais pourquoi bozo salela lifelo cher pasteur pourquoi bozo salela Satan pour na bokende lifelo bien papa soko yoki message ko kanga mutema te nzamba zali boso porte na azo beta weza grâce weza chance atikeli yo ka message se repentir abandonner tala âme na yo tala baton lekisi na makambo nzambe na dernier temps abandonner au perdre âme na yo alobi est-ce que ba Bible oyo boza na yango na kati ya maboko na bino bakoma yango te bakoma lifelo te papa est-ce que tanga parti wana malamu ke non makamba lifelo tanga yango te na kati ya Bible na yo boza na ba Bible na maboko na maboko na bino bozo comprendre te est-ce que vous comprendre que le salaire du péché c'est la mort vous comprendre en côté nani aveugle bino ba pasteur nani aveugle bino basali ya nzambe nani aveugle bino basali na nzambe bozo salela mabumu na bino papa zotuna bomi ko salela na bino mabumu na bino boza so basali ya nzambe te boko masali ya mabumu na bino mbongo nde mbongo lingi mbongo lokoswa mbongo ba pasteur boko kota lifelo pourquoi bozo sala libumu na bino po boko kota lifelo pourquoi papa zotuna so regretter boke ko choisir esika oyo bo se repentir esika ya nabino ezali felote bo se repentir pourquoi boke ko choisir esika oyo a cause ya biloko mokili eza na lola eza na lifelote esika na bino eza na lifelote esika na bino ezali na lola Nzambe aza bolingo aza mawa. Notre Dieu, il est Dieu d'amour, il est miséricordieux. Ato salaki na makambo wana, ato komaki na ba niveau nini, répands-toi. Muta kosa yo te kendongo koti bo soko bimio kufi akosi yo. Répands-toi mon cher pasteur. Soko zana besoin aide. Tozana toko aider yo. Répands-toi
pesa bomo ino na nzambe nzamba yamba yo akoyamba yo aza pre maboko fungwa mapo yamba yo boya azobenga bino boya Yesu azobelela batu boya yo pe mutu oyo okenda loza na yo égaré oloba no koma fatigue kosa ba comportement ba pasteur o abandona na ko sambela olobi balekisi ndeko na ngai nzamba azobenga yo pe nzamba azobenga yo zonga okutana nde ba pasteur amabe zonga Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement a changé te ezande bata mokili mutu ba changeaka le Seigneur azobenga yo yaka katina ye esika masuwa ekotiola abisika masuwa ekotiola yako kota na masuwa tant oza tant za lokola Noé nazobelela masuwa ezokende kala te boya tokota na masuwa tokende. Bien-aimé dans le Seigneur, bisika bokei kotia makolo na bino boko sepela kaka lelo me lobi boko tiola eza lokola masuwa eza na kati ya mai mbonge eye edindi eza lokola masuwa eza na kati ya mai mbonge eye edindi. Titanic edindaka bandeko tozoka se souvenir papa lobi Titanic edindaka ndenge nini Titanic edindaka ndenge nini l'air mbonge ekoya ekodinda l'air mbonge ekoya ekodinda. Bozwa exemple ya ba disciple bazalaki nanga yawe nzambe na kati ya masuwa na bango mbonge eyaki mai ekotaki nani atelemaki po akata mbonge wana n'est-ce pas ezangai yawe nzambe yete mutu akataki mupepe oyo yete eza yawe nzambe te. Leba disciple bande koloba maître tongi to kufa lamuka yete mutakataki mupepe mutu akataki mbonge oyo ba disciple bango moko bakokaki yango te babandaki kosenga lisusu na ngai basengaki aide balobi maître lamuka tokodinda tokokufa abi maître lamuka tokodinda tokokufa. Maître nde ayaki ko secourir boya epai ya maître nde ayaka ko secourir soki maître alamukaka te soki maître azala incapable ba disciple mbonge wana elingaki kokangama te mbonge wana elingaki kokangama te totanga ngona livre botanga ngona bandako esika bozwami Marc chapitre 4 verset 35 à 39 esika bazolobela makambo mbonge wana eza Satan mbonge wana eza ye aye pona engloutir bino ozo comprendre te ba cher pasteur mbonge wana eza ye mutaye ko engloutir bino soki engloutir bino mutu azali te po aya na secours mutu azate po asauve bino mutu azate po aya kolongola bino na kati ya mbonge oyo yango na ye kosala appel boya epai nanga nazali le chemin la vérité et la vie. Jean 4:6
Pour mon angola, Jean 4, 6, Jean 14, verset 6. Oui, le Seigneur, il est le chemin, la vérité, la vie. Yénazamondela solo pebomoy. Ba disciple ba tournaka ngai Seigneur tolandi yo ba tunaka ngai Seigneur tolandi yo tokozwa nini na lobaki na bango na siècle présent et na siècle à venir bokozwa au centuple na siècle présent na siècle à venir bokozwa vie éternelle eza epai ya ngai yawe nzambe eza na livre ya Matthieu 19 27 verset 29 peut-être surtout ko tanga ngo rapidement Matthieu 19 verset 27 Nathan na kombo na Yesu bibelobi Pierre prenant alors la parole lui dit voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi quand sera-t-il pour nous Jésus leur répondit je vous l'ai dit en vérité quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire vous qui m'avez suivi vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra les centuples et l'héritera la vie éternelle. Oko recevoir otiki nyonso tu. O atiki nyonso tu, o abandonner nyonso tu à cause ya kombo Yesu, à cause évangile, à cause ya musala Yesu abi ko recevoir na siècle otoza présent na siècle moyo ko recevoir au centuple. Et so sengo ka patience pour recevoir au centuple wana. Et na suka oko hériter la vie éternelle, toko hériter la vie éternelle. Amen bandeko nanga. Amen. Tozo ke ne pona suki sa. Alobi epai na ye kokosa ezalaka te. Ndenga lobaki na ba disciple promesse na ye kokisamaka. Ate umeli. Tozala na patience. Lokuta ezalaka te. Ndenge moko zwa na se ya moi oyo. Ndenge moko zwa na se na moi oyo. Ndenge moko okozwa na lola. Abi ndenge moko okozwa na se ya moi oyo. Ndenge okozwa na lola se no promesse na ye. Boya na kati ya chemin oyo. Mukolo ya suka. Akosuye balarme na bino. Boya na kati ya nzela o mukolo ya suka. Akosuye balarme na bino. Boko zala na esengo. Boko bosa na minyokolo. Boko bosa na pasi. Boko bosa na nyonso. Boya bandeko na ngai. Boya epai ya ngai yawe. Boya epai ya Yesu Kristo. Mofuti malamu. Mutu moko te afuta kalokola ye. Mosali nini asalelanga sans que nazanga kofuta ye. Bola kisanga na Bible. Tobotanga na ba Bible malamu. Musali nini afuta asalela papa. Batika kofuta ye. Papa futa ete azate. Ya embela kabiso ouvrier mérite son salaire. Ouvrier mérite son salaire. Mosali nyonso tu. Ouvrier nyonso tu mérite kanini salaire na ye. Ye ata e wumeli. Promesse ate wumeli. Secours e yaka kaka. Secours e yaka kaka. Boya epai ya ngai nzambe. Azobenga biso. Tozo sutisa na kati ya livre 1 Timothée. Na livre ya 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6.
1 Timothée 6, verset 8, tina 16. 1 Timothée 6, verset 8, tina 16. Bible lobi, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et le réseau bomabiso basana nzambe parce que to lingi ya mingi yangwana ezo sala que to abandonné. Ok ababiso ki to zakara na nourriture na bilamba ya olata pona boma nzolo to cela nous suffit. So komi da ko tala ka bongo ozo ka ya kolia na olata bene mena njimi to okende ko simba bakisi ko simba banini ko boma bato kozi ya mbongo non. Donc biso des aboye le quoi ba passager tant que ba passager ba lekinzela suite ozaka na ko ya kolia na kolata cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, yo qu'est-ce que problème est ça? Pour ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation. Au ko tomber dans la tentation, ba pour ko proposer yo dans le royaume yo. Ce qu'on abandonné kuna, au ko zoanyo soto e koma ya yo. Allez, au misopi à cause ya loka mokil. Dans les pièges, au ko tomber dans la tentation, il y a piège. Au ko tomber dans pas piège na bango. À cause de l'ingambongo, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant procédés, se sont égarés loin de la foi. Ceux qui ont déjà procédé, ou possédé déjà, ils ont s'égaré. C'est fini. Mais ça fini, t'es ceux qui ont décidé d'abandonner. Se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes. Binomoko boké ko se jeté dans les biens. Dans les biens de tourment. Boké ko se jeté dans le tourment. Binomoko boké ko se jeté. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Conseil gratuit, papa, n'a pas de sabiso. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, kondimata lelo simbe simbate nazana kondima, la charité c'est amour. Salam nzambe na amour, linga ndeko na yo basana nzambe bolingo zate, ba poison tout le temps ko boma na ko tia ba tu ba poison musana nzambe. Oh bolingo eza wapi soza bolingo tela ndeko no poison cause ani akosa biloko mokili akosa nini yazo azui yo zuite haine et uti wapi division uti wapi bien aimé dans le Seigneur ba cher pasteur la bolingo eza lisusu te botozo sa su musala nzambe na bolingo te pourquoi la patience eza te pressé na vie okende ko simba biloko basimba kate okokota na biloko basika bakota ta cause il y a manque, il y a patience. En quelque chose qui patience, papa le dit au centuple. Et au centuple, ouvrier mérite son salaire. La douceur exaltée sous-souté. Combat les bons combats de la foi, cher pasteur. Tout combattre les bons combats de la foi. Saisir la vie éternelle. Simba, saisir yango. Saisir la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Abengakio pour appeler sa vie éternelle. Abi okozo centuple na se amoy et à la fin tu hériteras la vie éternelle. Les fidèles. Yati kalaka fidèle. Bisonde batu to ninganaka. To changeaka. To boujaka. Et pour laquelle tu as fait une belle confession à présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie en toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder les commandements et de vivre sans tâche. Saint-Esprit, touche le cœur de tes serviteurs. Touche Saint-Esprit. Touchez ma serviteur, abandonner likola biloko mokilo yo. Les soucis exacts ba okende bango mokotena ba ami o bango baso kamba. Saint-Esprit, touchez ba ami okola moko bazana place mabe. Va se détourner, Seigneur, va se détourner.
se détourner, Seigneur. Bazonga la samakola, papa. Oh, Seigneur. Qui manifestera à son temps les bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul procède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nulle âme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance, éternellement. Amen. Oh, si que te maloba oyo, na oyo yo qui prépare vie na yo. Oza la pasteur te siko zali mitala malam. Mituna question, est-ce que suki nzamba ye na okota? Est-ce que nazo sambela, est-ce que nazo sangana? Suki nzamba ye na okota. Vie na ngane na otambwisa ngo si nzamba ye lelo na okota. Pose-toi la question, ma sœur. Yo oyo za na place a ko sambela te. Ozo luka place o sambela. Ozo luka place malamu o sambela. Numéro na ngeza wana. Benga ngai. 07 51 15 24 17. 0033 7 51 15 24 17. Benga ngai par la grâce de Dieu. Toko lukela yo place. Oko bonde la place malamu oko bonde la. Pona ba ame za la sauver ba ame o boza place ma bebo bima na ba place ma bebo boza discernement ko za fanatique tende konangai. Yo pe oyo ki message yo ko garder pona yo te partager comme la basani na nzambe ska bazwami. Sika nzambe na lola pambo la bino kimia mokile pesa ka te pesa me la bino. Seigneur nga na bonde likana sengi mawana yo likola pa pasteur. Kitisa mawana yo likolo na bango. Mona bango na miso ma molimo mo santu toucher mitema na bango. Ba se repentir ba ye pa na yo po yo zali nzela solo pe bomoy moko ta ye pa na yo abunga yo zali oazo mema batu na lola. Seigneur simba mitema na bango longola incrédulité kati na bango na kombo na Yesu de tobi. Merci Seigneur Jésus-Christ, amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.